la chaîne de la diaspora congolaise. Ya solo nzambe na ngai nalunga zando makoloti kingasani sapato nyonso toboka pona zanga mbongo mai na kura bakata mwana na kelasi babengana nini wana. C'est une interpellation et ça comme sur le côté tu kana tele manalo ba ngai makasi na ngai te. Nous disons souvent tout pouvoir vient de qui? Dans Romains 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. C'est vrai, hein? C'est vrai. Réfléchissons. Et le pouvoir que nous avons vient de Dieu? Non. C'est un pouvoir arraché de force. Et ça continue à se faire. Vous ne gagnez pas aux élections. Vous vous imposez. Par 2 fois. Du point de vue constitution, vous n'avez plus mandat. Du point de vue accord de Saint-Sylvestre, vous n'avez plus mandat. Mais vous voulez vous imposer cause. Voilà. Bazurubake bakunzi. Woi bozo mwana wana zambe mutu achaka bango. Ata usali vote. Soki zamba lingi mutu wana lekete. Ako lekete. Mado lingi basara yote. Toko tikala la boko pamba de tuyaki. Moko taki na ndako. Moko taki na mituka. Moko taki na mosolo. Ou bien pona bima passer ya bien fona finga kabila. Na ko sala ngwata mukolo moko te. Ntango basengi Yesu bafuta pa Yesu alibile sana mbongo te. Na futa pa kote. Petro ake pa na yabukende. Oza molobi te, ndolo bambisi. Aina mbisi fungula monokoma. Mbongo bi futa pa ko. Moni elide zala osolo ya ngaite. Ndeti na lobaki à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nicolas photo mais bino oni ko la maloba mana na ndenge na bino. Ngana seli mukilite na ko la kisabino nzela. Kwa lobi ngai na zali nzela bosolo pe. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.